Bosengo pesa ikoyebaka ete bozwa mibongo ebele liboso ya bitando na bino télévision etando ya bwanya ya mayele pe ya bonsomi ya baindo kozilaka bamanaka yekolekaka tolobaka bokoki kotika bana 24 heures sur 24 liboso ya etando vuva mu télévision bozobe koleka te kasi maimanso makoleka ezebe po ya kolamusa makanisi ya bato po ya kozongisa conscience ya bato na nzoto ya bato wana biso liboso na bino toyaka be kozongisa conscience ya bato analyse ya banoko 31 octobre na mbanza ngungu nesongia nzila mfumu kusukia muzala mpanda na ngola koko ya suka mboka liboso ya bapandi sango otolobi na nkota na bango conférence de presse balobela nini kolamusa makanisi ya baindo ezalaki mpo nini balakisa baindo bozalaki robotisé esengi bozala dérobotisé na kombo ya walongo fumu kimbango wana ezema kambo tokosolola biso na bino omokolo mwalelo tango boki analizo ya banoko elakisi ete tozali biso moko to ndako ya mosala toze kokabula masolo ya lelo nanoko tambi koka noko ya tango yonso na bango tokokataka bazamba bibale pe bisobe te na mboka epai ya koko ya suka mboka esika kani tokendaka koluka bongo bolamu ya mabota ya bana ya bato noko tambi koka mbote boni bien santé Mbote noko ntombele kotale elongo na ba téléspectateurs ya forme télévision ba suli baku ya kolanda biso na manaka na biso analyse ya banoko kaka ndenge bolobi le 31 octobre mai oto yokaki na mokolo wana na bayo babande kolanda na biso ba etozalaki nesika wana kokamwa makambo ya boye ebimeli lisusu wapi robo baindo nde fandisi susu na mokolo mwadelo to solola to analyser maloba ya mokonzi eteni pambate bango balingaka te komilobela voilà kolandela likabo baza na yango bazaka pe na tante bamilobela bamikumisa or logique eza na mosala monene bali kosala esengeli na baye moko balobelaka mosala wana balobelelaka ba effort oyo musala wana mokolo na mokolo neso nyanzila fumukusu ke muzala pala nangola témoignage bongaka te moto ami pese bato bazenjonga njinga nde ba pese témoignage c'était ce qui yo moko bandi komilobelela lokola pe bango baza pe les années pe wana te komilobela tika biso banoko to solola mingi na bana kasi na biso na bandeko na biso pona kolobela koko ya suka mboka côté ya kimia penza na kati na nzoto matondo bandeko balandi bobengana na ino bandeko bazeko sa mosala njonga njinga bandeko bazeko betelisano la mbese bandeko bazeko kolopanda ko bebisa bango analyse ya banoko ebandi makambo ya ntina mabandi bapese biso ata minute tukumi bale soko mai tokoloba weze na ntina te bakoki kotelema kozongela mai bazeko sala kasi biso tokoliki ete soko bakopesa biso minute tukumi bale tokokenda na bango te na suka ya ya mokolo mwalelo ndenge tolobi conférence de presse ezalaki animé na bango mei nesongi nzila mfumu kusuki muzala mpanda na ngola koko ya suka mboka tomeseni koloba soko bilili bize tolingaka kotia bizeuzeu te soko tozali kobeta nkota yoko na bandeko bazeni toni ya roji tokenda na ino bozwa avant-goût po tolingi toloba sikawa nini banoko baretonaki mokolo wana kasi tolanda na ino nesongi nzila bongo tokozonga na ndako ya mosala mpo ya kopusa manaka na biso tolanda bazwi kaka enrichir wana lokola botata mokedi bomoto ezali bapesi forme wana ya nzungu to mpe ya sango nde basali banzungu oyo tobengaka mabele basali beloko bakoko moto moyindo azalaki na botata mokeli aza komona aza mutu amoni libata ndenge azotambola na mai amoni ngando ndenge azotambola na mai akamati eteni ya nzete akeli bwato eimite libata eimite ngando wana moto moyindo oyo aza na botata mokeli ayebi ete
nzoto oyo bomoi na yango ezali komela mai kopema mopepe mpe kolia biloko oyo etongaka nzoto yango ekosala moto mwindo. Sante ya moto moyindo ezalaki na kati ya nzungu mpe na zamba na mbisi na babiteni nyonso oyo ezingizingi ye mpo moto moyindo azalaki komona yango. Kasi ntango moto moyindo akomi robo kolandela kuna na ekole esika bato bake kotanga barobotize moto moyindo batieli ye programme oyo moto moyindo azotambola yango. Ebi mbala mosusu robo akokamusa bino tozwa kaka na restaurant oke na restaurant restaurant na barobo baservaka kuna esengo mpenza oke ovandi omoni mpe robo azoya na bilei. Sikoyo programme oyo bati na kati ya robo yango na robo azoya nango balobi soki yo olobi yo na kati ya robo basi batiaki ndakisa les haricots tozwi kaka bongo viande na riz balobi yango na français. Robo ye wana akei akoya na riz viande na haricot. Sikoyo robo aye atie biloko yebisa robo bolimbisi lokotela ngai elutu ekweyi robo akolokota te omonaka robo abaluki abanda okende na ye robo akei mpo programme ya kolokota lutu batiaki te na kati na ye aza eloko soki azalaki motu nde nayebi ete en dehors ya manaka bapesi to libanda ya manaka bapesi mpo aya kotika biloko akoki mpe kosala makambo mosusu. Sikoyo soki na kati ya robo bakomaki te minoko na biso na lingala ndakisa madesu loso na mosuni ata olobi na robo yela ngai loso mosuni na madesu robo akoluka bomoni nde bosalelaka bapareil cellulaire obeti kombo moko boye abimiseli yo ebele bakombo mbala mosusu lokola olobi madesu ya bimisi ma abandi koluka bakombo oyo eza wana madesu lokola eza te akoya na yango te mpona nini azali eloko oyo batie programme na kati lolenge wana moto moyindo robotize moto moyindo robotize ntango moto moyindo azalaka mutu tata mokeli ayebi kozwa argile aimite kalebasi tonkalu asali eloko me ntango akomi robo mundela amemi na académie de mauvais art alobi na ye argile basalaka na yango kaka bamaske alors baétudiant nyonso basilisi na académie de mauvais art obino bobengaka de beaux-arts kopesa bango argile bino moko bokoma kobengango mabele ya bikeko po kuna na académie balakisi bango basalelaka yango bikeko nzoka nde mabele wana argile na bomoto yango ekosala tasse yango ekosala caro ekosala sutas ekosala sani ya mbele ekosala biloko ebele me na robo programme oyo batiela ye ezali ya kosala plus bamaske yango tokoma koimporte batase basani ya mbele tokoma koimporte bakaro oyo ezosalema na argile oyo na mabele na biso nayebi kutu te na kobanda karo ekozala ta ndako mobimba na 5 francs parce que ebele argile oyo toza nango me lokwa tokoma barobo
ezaleli biso pasi. En dehors libanda ya programme mondele atie na kati na biso, moto moyindo ayebi kosala eloko te. Yango wana bomoni moto moyindo depuis ke mondele azwa ye, moto moyindo akelaka te. Po aza na kati ya programme oyo batia na kati na ye, otangi école, otangi institut, okei na université, ozali kaka robot. De plus que ozotanga mingi, plus que ozokoma robot ya makasi pona ko servir maître mundele. Yango wana ba intellectuel africain nyonso bazali ba bon serviteur ya mindele. Yango wana bango banso mundele apesaka bango titre ya ki bon serviteur. Bangi na ba certificat, ba brevet, ba diplôme, nyonso bozozwa ba titre académique, nyonso ezali po bozala ba bon serviteur ya mindele et non ba créateur ya vie ya bomoi ya biso baye. Alors tambola na nzela po no luka œuvre ya moto moyindo. Soki moto moyindo aza mutu aza roboté, bo luka œuvre ya moto moyindo. Pono mona œuvre ya moto moyindo esengeli otala kaka na baye bazalaki na ngambo ya bokoko, nde okuti liboka, okuti motute, okuti bwatu, okuti beloko, okuti bituka makala, okuti yango moko makala, okuti enikeli ya kwanga, nzeta fufu pe bongo na bongo. Kasi nyonso etikali bandeko na ngai, soki toza barobo te, soki toza bato na mboka na biso, na mabele na biso na Afrique, tozali na banzete ya ebele. Tozwa kaka ta mwa nzete ya lindalala. Matondo bandeko balandi emoni liso ekotoboloko liso te. To bandelaka ko répéter bolandaka biso sans tendance et sans parti pris. Soko bokolanda biso avec tendance, soko zena tendance christianisée. Soko tokoloba bosembo oyo zena trait na christianisme ko déranger bino, bokokoka ko pese biso chance te. Nzokande christianisme wana yango bolandi pa ene songanzila, yango ye ko formater baindo, yango ye ko rendre baindo ba robot. Islam de même. Soko bokolanda biso avec tendance, soko tolobi mabe ya islam ekoze islamisé, okozala déranger okokyo bwaka télécommande, okokyo telema na kicho tiki kolanda. Nzoka nde makambo ya lobiko ya bato. Mais yambo bolandi ne songanzila. Yambo tozalaki ko réfléchir lokola na motata mokeli. Yango tozalaki libata likolo ya mai bankoko ya biso basali boîte. Yango totalaki ngando ndenga zeko tambola likolo zeko dindate inspiré. Totali nkalu bakoko bazui argile basali ba reproduire. Donc yonso tozeko imiter na nature kozali sa. Totali balangi na bandeke to sali peinture na mokili. Mais uta to yamba babonzambe importé. Intellectuel ya lelo azé consommateur, azé observateur. Bayebi lisusu te nini basala. Lelo so toze kotala bitando. Publicité ezeko leka be ya ba produit importé. Toze na produit naturel te, toze na produit ya boindo te. Yonso. Ezene loko te, ekoleka na publicité, ezala produit. Basali ba izini ya ba panification. Kasi izini ya kwangafication. To ebite soko tokoloba ta ndenge wana. Ezete. Donc, eloko te, lelo moindo, na bandeko baindo robotisé. Azetuna, bongo bino baindo, kasi bolongo la bilamba te. Noko tambi.
toyebina no te toze komona mpose bino ya koloba omoni lelo tango tozolandaka neso nzela fumukusu ke mzala pana na ngola to nazozalaka na esengo ya makasi batu lokola baneso nzela batu mingi bayaka deja ke moto abongo batu ya bongo aleki bino boye na sima bobandi kotanga ye asalaki boye alobaki boye asongisaki boye siko biso esengo eza nini tozo vivre na même période na moko ya ba qualité ya baye oyo toyokaka ke basala bakombo babongola mokili biso lelo tozo vivre na bango kotala maye neso nzela zolo batanga lobi biso tokoma biloko ya mondele to sepeli eloko moko bolobi na ebandeli bolandaka biso sa tendance po soko tie tendance okokoka te kososola makambo oyo biso tozali koloba mais soko olongoli tendance nde okoyo kososola bamakambo oyo neso nzela lobi ke tokoma biloko oyo so bazoloba eloko aza na moto oyo asaliki eloko wana ebima eloko na miso ya bato tokekaka na logique moko tango tozalaki na programme ya père créateur na programme ya tata mokili lokola azali créateur biso toza elilingi na ye tokozala ba créateur lokola tata mokili raison pour laquelle on a chaque race oyo batikali na kati authenticité na bango bazo valoriser nyonso ya bango batikali na kati ya programme ya tata mokili bakelaka ndenge moko na tata mokili akela moyo lokola moto azana elilingi ya tata mokili moto akoya kokela kuwa okomona na bamboka ya barasi mosusu pour eza delixité yaka na bomo ya baindo soki togangaka kureye obimaki kuza olingo osonga ndako ozobenga alo kunani nano tuni bana te mais tuni kureyali so ezali asava na zoya bana pe basawa na deuxième position wana na 21e musique moko ndobele botale tango tozolanda neso nzela tango azoloba ke eloko sepelisaka biso pa neso nzela sona azoloba eloko esukaka na maloba te eyaka na bapui ya bapreuve moko eza palpable bozotala bino moko pene na mokili boali komona tala esika mokonzi alobeleli ete robot azali eloko oyo moto a fabriqué atie ye programme na ye donc robot wana akoki te jamais kosala eloko oyo au-delà ya programme so asuki na boto tanga pesa exemple ya robot wana aye siko na bomo ya bayindo poko ndobele botali nga balati sanga i symbole pona loba lingala na école la forme elinga tout le monde a weba ko loba lingala na loba lingala na école balati nga mukua tala degré de conscience toza la seule race na mokili soko s'exprimer na balangue au père créateur apesa bino mille lettres na miso ba oza na moins de valeur donc on est sonya nzila zo lobake toza biloko ngamo bena na zongi na image yango mko balati nga mukua na lobi selon la loi congolaise na constitution balobi lingala swahili na chiluba na kikongo eza 4 langues nationales mais école elingolo banini balangue wana eza autorisé na ba réunion nyonso to na bisika nyonso na 4 coins ya Congo et lobama eza infraction te mais yo sali école no na kati ya espace ya Congo ote règlement d'ordre école ke lingala lobama te e komi anti mibeko ya mboka muzelo langue nini yo koloba makati na yo olongoli ya tata mokeli kuita kuneso nzela komi ne sikala na misongi penza na mukolo wana ndoko ndobele botale na lobi ezaka batu bazosala babiloko wana elite intellectuelle baye oyo batanga bakelasi ya minene esoki wana te moko ba confrère na biso atuni neso nzela po ekotaki moi na titi la batu pena ba parents batu ba malile penza ko na ba makambo non bayoka na bango ya muté alors bi neso nzela to komaka robotiser ne sika nini parti nini était le sika de ko komela ya université école primaire tuna ya suka ezali boy na niveau nini ya malakisi na bitelo moyindo akomaka robotisé na école to na université po fumukusu autaki kolobake
na université nde tobongi kokela misala motuna nanga nde nous nobel wadale photo sepelaka toza pembeni ya koko asuka mboka na esengo alobi mukolo kaka oyo balatisaka oyo uniforme baapprendre oyo bandi kelasi ndenge kaka okendaki na mois de septembre mukolo kaka okendaki kovanda olongwe moto asuki bongo te ngasoko ntongo mokonzi mesengo nzela azoloba soko nanga nayeba baargument nini oyo akopesa alobi omoni kaka mukolo wana olongwe moto yoka argument oyo ezokoakompagne lakisaka tolongwaka mpena bomoto ya solo ntango tokenda kotenga tozotelemela classe te différence ezali entre kotelemela classe na système ya classe classe bato nyonso batangaka na mokili tozotelemela système éducatif oyo yo mondele imposa biso oyo elongola biso bato ekomisa biso barobotize ya mondele yango nde biso tozali kotelema bokolobo bato balingaka classe te bato balingaka classe te partout na monde bato batangaka me batangaka selo baprogramme na bango ntango nikola na telemiko mesongi nzela abandi korépondre alobi tala eloko oyo lelo etikala na bamitu ya bandeko na biso basi na bamama na biso papa au travail maman au cuisine je vais les gars obandi yango na kelasi mwana tiake classe bonga bike rôle ya moi biso basosika moko motuna ya misato ntango nini mpenda moto mwindu azalaka mpenda robotisé dès que kokota kaka classe ki robotisation ebandi kaka ningo kokota ebandi bandi kaka wana kaka papa va au travail maman va au marché est-ce que moi si bakele kwa kendeke wente kasi na mutunu basila bana kochoma kama mabe obiga ke tata ne mutakendeke musala mama ya zela kado mama fa comme charge alors maman ndako banda kolamba tata ko kende musala omoni donc niveau kaka ningo ke kokota osio bandi kokusa babandi kotangisa yo kaka mbala moko a o i e je suis malade tu es malade kasi ki robo yango wana otanga ki bikedi na yo na classe otanga kwanga na classe otanga ngote tala kirobo eza mabe na ndako bazoloba nzuru nekole marmite casserole mwana mpona azwa eza matata kirobo bana première année primaire oyebi lelo bato mosusu mpe bakomi na université tata ancien logos tuzolana classe eza mabe oponi totangi hymne national toyemba na lingala bato ebele bayebaka makambo elobamaka kuna te parle la be akanisi na manteka sibosobi nous bâtirons sibazotala kobâtir autorisation de bâtir tuna kaka motu l'emblème d'or emblème po motu akoma ngo oli akoma kaka simplifie drapeau na biso bato bazotosa drapeau te po emblème wana ayebi te eza nini nzoka emblème drapeau wana omoni pressons nos fronts un temps courbé yango zelo baso un temps courbé payebi na ye ki azoloba nini debu congolais telema mwana congo ayebi te ke telema mwana congo kirobo ezobanda kaka bomwana makambo ebele okaba otolobi
découverte ya Mbushir kaso tanga ngona primaire kaka omoni un agneau s'est désaltéré dans les courants d'une onde pire limbola ngona lingala onde ezalaka na radio hein puis kubebi so vertige mais c'est kaka lisolo ya mbwa ya zamba na mwana ya meme ko se désaltéré eza kaka moni kolongola posa ya mai donc mwana agneau mwana meme ake komela mai qui te rend si hardi de troubler mon breuvage nani apesi yo lolendo wana obebisa mai na ngai breuvage oyebaki breuvage ozaka mai ti osilisi classe oke na université mon breuvage mais ça passe mais osali mpe récitation kitoko le loup et l'agneau, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau s'est désaltéré dans les courants d'une onde pire. Mais tu as le col a parlé réseau loba. Ayébinate lo comme côté. Yébisa parler makamuni no lobby. Ayébité. Le corbeau, le renard. Mettre le corbeau sur un arbre perché. Tata, on a dit que sur un arbre perché, dingue le baïta, puis mon salado. Si non, maintenant, le niveau d'Angaga, n'est pas que vous commission. Alors, elle a pas ça, les amis. Au lieu de petit sabbat à Bakendete, tout bon descendait matin, na kati a été. Bana nde bakendo tanga bo moto ya solo. Omoni balakisi omoni mokili tata mokili apesa yo kaka mabele en tant que mutu fo imitaka na tie donc bakondi kolakisa yo bongo matondo eza kolamba mwasi azokoma charge ya mobali na programme oyo toke kotanga ya mondelo ya mwasi tabani kotanga ayibike ngala kozaka mokolo mona kusini mobali ndako bana kobokola akendaka koluka papa ne va au travail maman va au marché si maïko les dans la cuisine oui tant on est soigné non la majorité ba restaurant miné n'est pas ba minele ba cuisinier ba saka bal mais ningi ni bozwa ba makanise bo ba imposer biso ke moto sengeli kaka lamba po batu balia ezala mona mwasi etikala le logo mona na société africaine basi ba koma charge ya mibali mais sika ba ngomi balé oya bunda po ba pesa équilibre na kati ya ndako oyo na ba bakenda na miki ba komona ke c'est contraire miki lo mona mwasi asalaka peut-être les enfants midi mobali asungi na misala tango mwasi azongi mobali ba ke mosala ya ko et pas na biso wa et comme contraire mwasi azeko koma charge la tango oke ko fani sa paparobi ngai na sepel na goli ko somoko na lingina ba le longo ali boso okuni tata lena no mimi yo apelo bali ko sala o ningo banda ba charge po etikala grave ndenge wana donc ndingo ke ko bala c'est-à-dire o milu keli ngambo moko comme pas possible na bongo pe bazo rappeler yoza bazo libote ya moso so rappeler mona na bango yoza mona liboso fo osolo na mo bala tala mokumbo za na yango lokola ya bali yo boye fo andima pe na oza na charge système éducatif. Dès le début, moi, je suis robotisation modèle. On est sur la bali bolimbo la vie c'est vraiment la vie. Moto yo azam to vanda kana si kama ko to lolenge kan raisonnement ya boy. Et ceux qui wana te, bona za ki conférence hein, za ki conférence. Mais na beaucoup oyo ya voici ma lettre. Mais si on dit là, la page de la liboso a commis le mot très capital, on ne peut jamais armer son ennemi. Nous on tombe les lots bayi notre oui pour les attaquants bayi on va sur la mission d'angonga les lots baso le baboyeni grâce à mundele toyebi mokili tout ça il a boyé oh pisona mundele relation zali esclave na maître rapport esclave na maître esclave et pas un maître. Ça a droit à ça, on a des devoirs.
Mais maître et pas esclave, maître ça n'a pas devoir, n'a pas droit. Donc esclave il faut tout ça, esclave il faut que le maître n'a pas ni. Dans le lobby, on ne peut jamais armer son ennemi. Les gens baïno batangi kelas. Bazo ke na côté ya baïno batanga te ke poto ça la lelo moi batu boy. Eza grâce ya nani? Ya mundele. Donc biso na mundele ça na relation ya maître na élève vite mais ya maître na esclave. Entre maître et élève, souhait à maître un jour élève naïe, à comme à lokola yé. Vous savez, il y a un moment où ça a bolingo ya élève naïe, ce qui a soko kaba makambouté, il faut mettre ses poumons. Moi matisse élève naïe. On a la relation ya maître, ya maître et élève. Mais la relation ya maître et esclave. Relation ça la carrière domination. Soumission totale. Oh, bien sûr, on va mindele. Erreur, si quoi, bien sûr, on doit ça doit parce que relation est bien sûr mindele. Il y a maître né élève un jour, tu connais comment le col aïe. Vous savez mon a tenu bien sûr d'école. Donc bien sûr relation ça maître né esclave. Souvent mindele aux années ni. Moto moyi doit ça ni. Atikala bongo. Yango bokomona. Na charte ya impérialiste na ibandeli nango no ndobele botale kaka na ibandeli nango na bazolo baboyi to sunga bandeko bazolo nda biso pozo la xamino ke biso na ba minele relation zali entre minela zali maître biso zali esclave soué na yesa ke biso foto tikala na mode wana esclave libela so biso soki to comprendre que to ça esclave dès que pousser siko biso to me ma révolte contre maître na biso poto se débarrasser na kati ya kibumbu balobi boye la commission constitutionnel ayant siégé dans une capitale du monde du 18 juin au 3 juillet 1888 a proposé ce qui suit. Tous les impérialistes du monde, par référendum constitutionnel organisé le 25 août 1888, ont adopté préambule proclamant notre adhésion à la charte de l'impérialiste et à la déclaration universelle des droits des impérialistes. Souciés de maintenir les pays du tiers-monde dans la misère. Bamenele baké bafandi ba siéger ba yokani. Ndenge nini ba ko maintenir biso dans la misère éternellement. Au moins c'est une relation au maître à la langue vers esclave. Le maître à côté mibeko pour permettre que la maître libéla pour permettre aux esclaves naïe a comme ata pene élève atika la kaka na nini ya esclave naïe. Souci de maintenir les pays du tiers-monde dans la misère, la division, les guerres, la confusion et l'anarchie, affirmant notre détermination politique, économique, sociale et culturelle de nos pays en envie de mieux les exploiter et les piller. Si vous bateau ya boye, bakoki jamais ko armée biso, bakoki jamais ko pesa biso en matière moko boyo un jour tokoki ko telemela bango. Oh, un jour, tu as la face na bango. Yango moni ne soyandi la lobby boye, on ne peut jamais armer son ennemi. Donc, maté nous sommes là pour aller en Afrique. Ah, lobby ni souci ne ça à maintenir son misère. Donc, nous va ni appuyer na maté ya té. Pour que pesa biso ta pourcentage moké ya conscience, o to ko bundana ye. Oh, yango ko na raison pour laquelle baebanso na ngambo bayindo o ba kotelema ba ko conscience. Oh, elle spirituelle bayindo e ko inspirer et longola bona mundele fois boma bango na baliwa moko ya somo no kondo bele botala bisika bokomiana na lindo tokaka nda ko la facilité pas de problème et c'est le rôle moto ya boma papa na bino moto ya boma papa na bino a récupérer ba bien na bino yonso alors moto wana akobanda ko veiller pour soka monika vous eko solo na étranger c'est-à-dire a commis très mal à l'aise ani ba imba ibiseni ba une histoire telle et c'est n'engé moko tango Kadhafi a télévi batali abandi les faits alinga lobani États-Unis d'Afrique alinga salanya comment on s'en africain il faut tout un bout de Sankara un bout de Lumumba taka télévi bazalaka très mal à l'aise même ben sonyanzi la campagne aliaka mbonga Kabili moni batuba yina ye batuba boya koyoka nesonyanzi na conférence par ba titre yonso oyo ba intellectuel basé bozo eze bona bosepelisa loposo pembe yango ezebeyaka na bakombo ya loposo pembe nzuka lelo soko tolobi totala kibotata mokele epai ya bayini eze avant loposo pembe to soko tolobi tomona kibotata mokele epai na biso bayini eze avant christianisme na ekolo c'est-à-dire tobeta lisolo ya bwana
tokobeta lisolo ya liboka tokobeta lisolo ya kwanga ya classe tokobeta lisolo ya kosala fufu tokobeta lisolo ya kosala makwangola tokobeta lisolo kosala likonga me tobanda sikawa ntango christianisme ye ntango etelo ya bapaya ekoti baintellectuele bakeli nini ya baintellectuele bakoki kolakisa te bango nde baproduit bango nde bakopi bacontinuateur ya œuvre ya colonisateur ya maître na bamusika donc maître akeli bana akeli bato oyo ya ye soki ye aza te bakosala rôle wana voilà yango komona ke lelo message ya Nelson Nyanzila eza face nanu ya bandeko ne bayindu oyo bazoboya yango alekisi noko ndomele bozala tozoloba ke toza na chance na période oyo kozala na moto lokola Nelson Nyanzila fumukusu ke mzala pana nangola mokonzi ya banganga ngunza neso mokonzi ya religion africaine kaka na kati ya buku inspiraki biso ntango na conférence bazolobela makambo ya robotisation wana na buku oyo lobi inspiration ya balobi boye na page nango soka lobi les mensonges s'appliquent mieux là où il y a l'ignorance et ne favorise au départ que son maître qui tire profit beaucoup des intérêts injustes. Donc, et si quand son ignorance est ali, et si quand son balokouté est betamaka, les ali fruit, il y a l'ignorance. C'est comme mouton aza n'a pas ça que batona batika la ba ignorant. Yemutaze ko attirer dans mon profit. Yango bokomona na discours à roi Léopold sika moko alobi boye. Pombo yeba ko détecter noir azui nini conscience. Pomba bundisa biso esengeli bo instaurer système ya nini ya tubela. Ozomona tala siko ba masolo ebeta maka pa ba yindo sika bazali. Esiko omona ke ignorance pa ba yindo za makasi. Ba yindo ba yebi ke soki ba kufi ba okende kovanda pembeni ya nzambe biloko mokili eza na ntina te me mundele ayebi ete lokola bakelaki na mokili oyo seke biloko nyonso ya mokili eza na nini na ntina raison pour laquelle soki opimeli mundele diama asalaka nini guerre opimeli couvre akosala nini guerre opimeli nini awa na kati ya ignorance RDC aza na guerre gouvernement azobimisa mbongo abengisi bapaster basambela die d'Israël asunga bango guerre este sa nini esila mais Israël oyo die na ye o RDC azosambela po asisa guerre ye moko Israël azala bitumba na Palestine azala bitumba na Iran azosenga soutien militaire ya ba américain quand on parle de soutien militaire donc technologie ça la kati bazotia makambo ya balosambo te bazokende ko bombarder ba binemi na bango mais biso ko mona un ministre mbongo pe bibele basalisi campagne monene na kati ya stade die d'Israël asunga biso tala degré ignorance et pas ya bayino Dieu d'Israël, Israël la bitumba, azo mindu keke ne ko boma ba palestinien. Po basila na bango po bazwa kimia. Bazo seka kimia te na nzamba Bible. Mais biso na kati ya ignorance dans une nzamba Bible oyo maître la kisa biso ye mundele, so to ça na problème to kenda ko sabela po problème ici. On est sika bokomi na sepeli po yango wana robotisation. Na lito zonga nano moke susu na conférence. Zonga nano na conférence de presse de Nelson Nyanzila toujours les sous extraits bongo to ya to pusa makanise sika ya bashambe loi tola baso pe la ka ba kombo moko siko basusu bakomaka te na point mais totunika motuna Yesu na Jésus eza mutu moko te eza ka mutu moko babengeli kombo ngo na lingala pe babengeli kombo ngo na français ndenge moko pe Isa na Jésus o babengeli na kiarabe o babeleli donc islam na christianisme bakei lolenge moko mais lokola Ismaël na Isaac bayokanaka te donc barabe na mindele bazoyokana te mpona kokoko na bango bayindo bakabwani pe basusu bake islam bamosusu bake christianisme pe bazoyokana te mais sikoyo vutuka azwi kwanga atie kwanga na mbinzo na mwa fumbwa na mwa mbisi ya kokauka babwaki na kati kuna occidentalisé abwaki biso okuna pa abwaki biso
sikoyo na kati ya bilei wana nyonso misato baprésente mais eza clair ke bilei ya biso bayimba ezali oyo vutuka présente eza clair. Alors bandeko bayindo bakoti na bareligion étrangère mokolo bakososola ete toliaka mpona santé automatiquement bakoya mpona balia bilei na bango kwanga na minzo na bilei mosusu mpona santé mpe division ekufi mokolo bakososola ete identité na biso ezali oyo bondeko mpe ezongi yango wana futuka vana mpambu uvidila yango wana bango mei walongo kumuki mbangu na biso bayaki po bazongisa biso bato tozonga na mokili oyo ekelaka na mokili oyo babelelaka bayeboyebaka balekelaki bino liboso mpe mosala oyo bango basalaki mosala oyo bango basalaki po baya kopesa yo bokasi œuvre nyonso kosala ezali continuité ya œuvre ya prédécesseur na yo oyo alekelaki yo liboso. Occident ezocontinue œuvre ya bakoko na bango basiatique idem. Kim Il-sung Kim Jong-un azocontinue œuvre ya tata na ye Kim Jo-il azocontinue œuvre ya tata na ye nani Kim Il-sung mindele programme oyo bazocontinue ya bakoko na bango mais biso œuvre ya bakoko ezali te parce que badiabolize yango. Or nzoka œuvre ya bakoko nde botata mokili litonge ezali sisete ya kitoko ya kotia na monoko akopesa yo vitamine C akopetola monoko na yo po ete soki ozoloba te monoko ekolumba mwa solo alors esengeli olia bamatondo sikoyo sisete oyo mundele asali shegom oyo bobenga chicle bazoka omoni bakomi na anglais shegom mais gomme ezani eza kauchu sikoyo batie kauchu sukali ozolia yango eza na couleur bamusu rose orange jaune nsima ya kolia ekomi pembe seke ole couleur wana me mingi bazolia bazoka mpona nini me mpona kindumba omoni kaka mwana mwasi atie chicle na monoko jweke mwana mobali jweke mpona nini mpo ntango bakokutana bakokabola monoko po ayoka gu eza na monoko ya moninga nayo mpa eza na monoko ya moninga nzoka na kati ya gu bon soki aza na maladi moko transmissible okozwa yango te moni me eloko ememi yo elengi ya bazoka ozozongela yango batour rebele me nzoka soyi wana ntango bokendeke na laboratoire basengaka bino mpe teke batala mpe soyi batala mpe bazongo na bino batala mpe bazongo ike sida balobi ezali maladie sexuellement transmissible me elengi ya kindumba na bafilme na nyonso pasi moyindo yango wana soki biso bandeko na bino kolandela bilaka siko bango mei walongo komoke mbango balakaki ntango balingi bamitika mpo bakanga bango bakondane bango nde batindaki molakisi akoya kotangisa yango wana tozobenga bino na esika oyo lokola botata mokeli na biso oyo baye kolongola biso na kirobo donc yebaka sozokoma alphabet ya mondele yo moko milobela naza robo soki ozosalela mosala mondele eza robo donc bon eza transition elekeli ekozala po tokokata ngo mbala moko te mais tozozonga epa na biso ezali lokola ndenge boye awa baye bowuti Kinshasa boye ti awa bowuti Matadi boye ti awa
alors tant bokozonga boko pumbuka bokome pa na bino to bobandozonga peta ndenge boyelaki boko banda kozonga ndenge boyelaki kasi bokeseni ekozala soki osi oyebi trajet oyo osalaki vitesse oyelaki na yango soki oyebi tosalaki 2 heures du temps selon ndenge oyelaki na ntango kozonga okokotya mpe bapa ebele vitesse ebele mpo ozonga mo avant mpo si oyebi donc soki kozonga na boyindo na biso tokozonga mbangu soki kaka tososoli Chine programme ya 1921 45 Chine abandi koemerge programme ya Chine na 2044 Chine grande puissance mondiale koleka même États-Unis wana programme Chine aza nango ya 2044 oyo kocoïncide na 100 ans ya 1944 ya deuxième guerre mondiale sikoyo troisième guerre mondiale ezoya kala te nzoka troisième guerre mondiale biti nango ezali kokufa ya mondele komata ya Asie mbotama ya Afrique alors soki ekozala kobotama ya Afrique milimo ya bayindo oyo ezalaki kokela milimo ya bayindo oyo eza na bokonzi milimo ya bayindo oyo eza na boyebi yango nde ezoya kobotama na bileko oyo bazotondiselaka oyo bana bamela mai te oyo vaccin ti polio oyo boyeboye nyonso wana mpona kodétruire cerveau ya bana oyo bazoya kobotama parce que bazali ba n'importe quel bana te bazali baesprit supérieur bakeli baeglise mpona kokanga bana bandoki courage ya bana ekomi kindoki mayele ya bana ekomi kindoki batieli bino bazododo baeglise ebimisa bana wana na balabala bakende kolangwa mpo lobi ya Afrique ezala lobi futi mpo bango bakoba kokonza Afrique eza grave alors place oyo ezali esika ya mbongwana elingi koloba bazipaki tozongi esika robotisation ya Israël robotisation ne bandeli bolobaki awa robot akoki te koraisonner au-delà ya programme oyo bati na kati na ye sika watotala bayindo baze na bonzambe balokoso mpe mpo baze na bonzambe na bayindo oyo bazangi bonzambe oyo baze robotise bayindo batunaka biso bandeko na bango bayindo kasi bozoboya mondele botambola bolumbu te wana moyindo aza kotuna nga ndeko na ye moyindo boboyaka loposo pembe kasi bolongola bilamba te botambola bolumbu mpo bakoko na biso bazalaki bolumbu baye baze robotise bayindo baze robotise na programme loposo pembe o baza déprogrammé na programme tata mokeli bainstalla bango nouveau programme loposo pembe bango wana balobaka sala ngai ndenge olingi nzambe yo sala na ngai oyo yolingi nzambe ye moko aza komona bayindo wana déprogrammé robotise bango wana balobaka biloko ya mokili ezali na ntina te lola kaka towela lola oyo mpe bamona te na dessin bayindo wana robotise bango wana balobaka loposo moyindo ezali libabe euta na sham mwana sham to euta na Esau bayindo wana robotise bango wana balobaka biso nyonso touta na koko moko Adam na Eve mais soki moyindo oto soki biso nyonso touta pa Adam na Eve oyo moyindo aza robotisation ndima mais soki kaka mwana na ye ya moyindo na mwasi na ye moyindo baboti mwana mondele akokonseye mwana na ye libala wana kaka na maternité libala oyo eza lokuta ali kulala mwana wana soko akimi bala peni yo muni mwana wana nasuki wana esalama wana bimasonga nano pana asonga nano pana moyindo wana robotise ye wana na kozanga conscience programme ya tata mokeli aze kosepela bi omonaka teke mondele asalela biso avi nzoka nde otala sika wa bato oyo batikali na programme atata akende likolo na se baloposo mosusu soko baoccidentaux basali badrone bango mpe bakontinue recherche baarabe oyo bazali na ala na bango baasiatique oyo bazali na bouddhisme na bango
bakoti na barecherche tokosala ngo ndenge nini tokosala badrone mpe ndenge nini okomona bango basali badrone oyo ezali komema lisusu na charge makasi koleka peut-être badrone oyo baeuropéen basalaki yango boza komona lelo na etumba ya russie na Ukraine bazali kokwaka babombe planante babombe wana planante eze au moins na une tonne ezali kopese mais ekumbami ezali téléguidé à distance et kokwaka na Ukraine oyo ezali kositukisa bana ya yawe mais biso bayindo nesonatila balobi yango na conférence lokola toze robotisé bandika bazali kosala mandoki mpona koso défendre so tolandi lisolo ya Russie na Ukraine Russie asantaki danger autant bakomi koya kosala mandoki na pembeni na yo wana virus na bango pembeni na bango avertir Ukraine autant de fois bayoki te mokolo moko tozali soko le 24 février 2022 abandi kobeta lokola boyoki te na kolakisa bino ke nasalaka mandoki mpona protéger mabele na nga mpe population nango mais biso bayindo barobotize biso barobo ya lokoso pembe mandoki ezali mponi entretue toboma na biso to respecte to faire respecter l'espace colonisateur atika na conférence de Berlin yango zekoka bandeko ya mfa balobi bomasa irwa tika nyoka nzoka nde na Congo mfwa na Congo Kinshasa na Congo Angola na bamboka ya njonga njinga touti mabele bakaboli na conférence de Berlin 1885 baportugais bazwa oyo bafrançais bazwa oyo baanglais bazwa oyo yango wana lelo bati programme wana epa barobo yo robo ya bafrançais obandi korespecte bafrontière wana ici ya colonisation biso toza colonie française tolokotokaka yango te biso toza colonie française mpe baketi na baorganisation ke bafrancophonie oyo ezolakisaka biso toza bawumbu to toza barobotize ya bafrançais bino boza barobotize ya baanglais bino kuna boza barobotize ya baloposo boye tozokoba ntina esika ya korespecte programme oyo batia kati na biso oze kokomprendre te lelo ezali na bamboka ya Félix Eliaka franc CFA franc ya colonie française ti lelo epuis so bolingi kobima basaleli bino CEDEAO basaleli bino mais mokutani en tout cas na kosenga na bandeko balobi bozongaka na ino na conférence oyo mokolo na mokolo bolandaka biso sans tendance sans parti en tout cas na supplier bino na bondeli bino nokotambi autant na charte na bango mbalakola tokorappeler article basala mobeko pays moko membre de l'OTAN soko kaka batake ye article 5 voilà soko kaka batake ye bango nyonso bakose mobiliser comme un seul homme po bariposte po bakotia makoki po bakotia moyen matériel po bakotia bato il faut reprimer mboka wana mais biso totala union africaine totala union africaine robo na des unions africaines robo azoya korépondre na programme oyo batie kati ya maître na ye c'est-à-dire maître ayebisi ye robo na ye wana okobomba rebelle ya mboka wana epai na yo mandoki oyo tokotindela ye ekozala transité epai na yo lokola programme wana yango bainstalla pe grave na baprogramme oyo batie biso wana kaka na kati ya robotisation wana toza na vent moko boye Afrique lobby ezokende na confrontation moko ya biso na ndenge moko ya bamabe na ndenge nini okondobele kotali tala lelo sentiment ekoti epai ya biso tobengi lelo kolandela conférence de Berlin tomibengani lelo bacongolais lelo sur 100% bacongolais 90-95% bayebi ete barwandais baza binemi na biso ndenge moko mpe bango barwandais bayebi te na baprogramme oyo barobotiza biso bango mpe bayebi ete ke bacongolais mpe baza banani binemi na biso sozotala bapiste de solution bapoliticien mpo na kosisa guerre à este okoyoka baotina président de république salisa guerre na Rwanda sala guerre na Rwanda guerre ekosila Rwanda kosila tokosoma mendoki bobo mboka moke lokola Rwanda nzoka
baye oyo bayebi programme ya Tata Mokeli bayebi ke na Rwanda na biso moto asala manduki azate manduki au Rwanda so menacer biso so na créer biso de sécurité pour biso so bunda donc quand il va beaucoup de so bunda donc là biso to ali ko se défendre so bunda pe pour na kotia ordre to pe sécurité na kata mboka la biso nyso ali ko utali banda mais au total là guide suprême Iran azolo baboye grâce à l'élite intellectuelle iranienne ba doter Iran capacité à se défendre contre n'importe quelle sorte d'armée sur le monde. Ou à Kolina Bounana, Iran a la capacité à se défendre. Est-ce que le président de la République fait une élite intellectuelle congolaise? Comme vous commis, élite intellectuelle, tu ne peux pas dire qu'on a manaka tout ça, et ça la poya koya kolongola mboka peuple naie na niveau très bas, à commissaire na un niveau très élevé. Et il y a pour ta valeur et peuple. Voilà, yango wana ezaleli ya Tata Mokeli bato ya mayele il faut batela yango komoni na époque tolo ba mwinda tolo ba sincère na bayindo nde batela mate na bo mais lokwa bazaki na Tata Mokeli o bakendeki na yango yango wana bakendeki kokelela kuna oyo totikali awa tosali lisusu eloko te tango guide suprême iranien azali kobeta tolo mais bomonaki Israël atakaki pourtant le système de défense anti-aérien na wana France 24 basongi TV5 basongi mais bakoki kolakisa biso te esika nini badega esalami na Iran mais bango moko Iran bazalaki kofilme chaîne nationale na bango ezalaki kofilme ndenge système de défense aérienne na bango neutralisé alors bamissile israélien. On a fruit, il y a élite intellectuelle. Pour passer le programme des pères créateurs. Ça va robotiser. Voilà. Si tu as biso, ba robot, biso ba yoyo, ba déprogramme biso, ba longo, ba formata, alors le programme tata qui est colonisé. Tu sais pourquoi quand on ba deux to bundaka, pour mondele abima, grande puissance. Asala, mandoki, téléphone, ordinateur, oyo yonso, pilation. Les gens ont mis tout ça pour y aller au tambola, l'énergie électrique. Yonso wana, et c'est fruit, il y a la République démocratique, la Congo à 80% et les autres pays d'Afrique. Nous sommes tous pour ça dans le courant. Vous avez des leaks. Oh, ils ont pas dire on est bandé. Bango, maître wana, basé pour s'enrichir na courant, basé pour s'enrichir na énergie électrique, fait électronique, oh ils ont pour ne pas y aller. Tala ba robot, tala ba étosé robotisé. Nous motambi. Donc, avant que na chité to kota likapoya ya constitution ta minute mais la ligne ina na loba bande ko bayindo bakoma na niveau ya kutala batinga inga image moko na Goma bakangaki criminel moko pour des raisons ya sensibles to ko ba kotia ba image wana na tano bande ko bayindo bakangi criminel abomaki bande ko moyindo acte posé et c'est condamnable. Batumbi, criminel wana, pour dire que qui parler sur le cinéma. Pour que comme ça finit ngo te na suka te. Tango batumbi bango, bande ko baye na kwanga. Bande ko baye na kwanga. Basala na nini? Parce que kata mosuni. Pour la kisa rage, pour la kisa tanda na niveau exagéré. L'insécurité. Il y a ndenge moto wana bomaki ndeko ndenge bakomaki na sécurité bazo kokorowe bate balamuki na toko babomaki balamuki na toko ba changer de monnaie bakomi ko subir kanda wana bakati mosuni ya bandeko wana oyo batumbaki ba criminel wana baze kolia mbona kwanga filmer batina toi nuko tambitala niveau lo kwa komi oyebi palo posope baze ko lobani a réussi a komisi biso ba cannibal ndenge bango bazalaka ya koleana donc balongoli sans ya kibomoto otolobaka ata kombe ata aigle ko ikozwa mwana na yete amemela moninga na ye aigle alia
akokenda koluka soso aya kolesa mwana nene tala moyindo tango tozalaki na programme atata kelili kolona se eza somo eza somo kosala eloko ya bongo nondomelo te ntango olobi kaka na esika ya robotiser tozoloba awa ntango tozolobela robotiser soki tososoli mpenza nesonye nzila malamu eliki oloba ete absence ya conscience nde moto azokokoma robotisé donc azokende kosala azokoma robotisé pa ya nani epa ya moto aprive ye conscience donc biso bayindo ndenge nesonge nzela fumukusu bazoloba ke toza barobotisé barobo ya mundele lingo banini mundele nde moto asala effort apimela biso conscience oyo lelo ekomisa biso biloko na kati na mokili mpe mundele atia basysteme nyonso oyo ekontrolaka biso moni memi robo wana balandelaka ye po ekomaka na ntango moko nokondobele botale robo omona programme otie ye ezosala lisusu te moto akomi robo akomi koéchappe moto na nini akomaka plus dangereux. Oui, il y a un peu de distance. Le robot, ça a téléguidé. Oh, ndenge nini boy. C'est qu'on a de la comportement, contrôler chimique. On s'en est voilà. Voilà robotisé. Si pas l'opposé pembe, atela biso mate ya mobimba. Oye contrôle la biso. Oye ça la ke soki to lingi to longwa na étape ya robotisation mate wana mutu sala nini ezo misaka biso. Ya moto yebisa ki bandeko na discours rôle ya produit poto linga soko te ngote pona sensible. Mindele ba komo kolinga te biloko wana bato bayindo ba exploiter ngo ba lakisa bandeko. Mais yango to za na buku ngo yango awo. Soki to tanga na point 4 na point 7 balobi boy. Évangéliser les noirs jusqu'à la moelle des os afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur faire subir. Donc, bateya bayindo sango ya kolo Yesu na christianisme tina kati ya mikuwa. Oye kosala ete bayindo ba se révolter contre l'injustice oyo bango ba mettre ba bando kosala biso esclave na bango. Mais qu'on a eu tant on comprend tant on est soigné dans la robotisation. Religion chrétienne et songa ba minele makasi pour na ko robotiser biso, pour na ko dénaturer biso. Donc, mateya oyo botanga na biloko biloko epesaka bokono. Nyonso wana suite ya déprogrammation, suite ya robotisation nde wana po robo na programme oyo bapesi ye soki basimbisi ye eloko lokola Corée du Nord asali barobo moko bakoki kobeta mandoki ya sorte nyonso ndenge bazokende na bitumba na bamandoki kasi mutu mwindu mpe pesa ye motu pesaka mondoki ayebi enemi na ye te me enemi ya liboso azopointe eza ndeko na ye moto mwindo azalaka moto na botata mokeli ayebaka ete ndeko na ye moyindo aza ndeko na ye baza kose komplete kopamba te oyo ezangi na ye eza epai ya moninga oyo ezangi epai ya moninga eza epai na ye menaki robotisation ndenge mundela ye ko robotiser biso ko komisa biso bisalelo biloko na ye aza kotinda biso to bomanaka to yinanaka alors to sanaka kutu ata te to komiti na niveau ya kofinga ka bakonzi na biso ina niveau wana eza grave bokonzi bafinga ka et pas mon konzi ezalaka soumission faut que se soumettre pas à mon konzi na yo mais longwanga na koma wana eza kizabu ko mundela ekokotela biso moninga sali boutique abengi yo eza po bomata me yoke ko détruire donc moto mwindo akoma ennemi ya ndeko na ye moyindo mpona nini oyo mundela akotisa na classe bozotanga na classe oza ennemi ya voisin na yo ndenge nini soko lingo bwaka liso epa moninga fa bomba soki bozwi bapoint oyo azwi bobetele maboko oyo azwi te boolola ye balingi te bosalisana nzoki ebongaki moninga azwi te bosala nini
na suka oyo azwi te aye pembeni ya oyo azwi bosangisi bapoint bobandi kotala awa yo okomaki ndenge nini ozwi bapoint ndenge nini awa yo ozwi ndenge nini awa yo ozwi ndenge nini awa yo ozwi ndenge nini mpo lelo bato bayebaka kake oyo azwi te aza zoba oyo azwi nde aza mayele me eza na bisika mosusu oyo azwi te azwi yo moto ozwi mpe yango te mwana akei université na examen d'état azwi 50% ya réussite kwa mako mais 50% eza bozoba po azwi te sikoyo ndenge ake nango na université soki akutani te na biyano ya oyo ya 50% ya apebisaki kasi ata asilisi ake kosala si akozala kaka zoba ya 50% wana omoni kasi oyo tokomai kosalisana oyo nyonso tozopesa bino bandakisa ezali mpo tokóma na esika ya kososola bango mei walongo komikimbango na biso bayelaki nini na kati ya kozala barobo bakomisi biso biloko bisalelo na bango lokola bakabolaki mabele na biso na conférence ya Berlin batiaki bagouverneur ya bakolonie donc badirigant na biso lokwa toreklamaki indépendance mundele aimposé biso na kirobo to respecte bafrontière ici ya colonisation po ete mboka na mboka ekoba kodépendre na métropole na ye ti lelo e bakoimpose biso badirigant po bango balingi badirigant na biso bazalaka bagouverneur ya bakolonie na bango balingi badirigant na biso bazala baserviteur na bango mpe mibeko ekoba kozalisa biso baserviteur ya bango bamindele ata tochange barégime mbala kama tant que tokotikala kaka barobo tant que tokotikala kaka bainstrument ya mindele bomo ya bayindo kotikala kobonga te ekotikala kobonga te e danger mosusu ezali bazoya so bakuti biso na eta ya kirobo na eta ya instrument bango mpe bakose servir na biso lelo toalaki lobi toalaki baserviteur ya bamindele lelo tokomi koservir mpe bachinois balibanais bara tozoservir bango en tant que basubordonné en tant que barobo toa bainstrument et mpo baboma yo cerveau wit basali motuka bati station mpona ravitaillement basali service akwado batie bagarage batie biloko nyonso mundele mpe ntango asali mutu na ye yango wana tiela ye bahopito yango wana tiela ye pharmacie biloko nyonso omoni sango eza matata basali jardin zoologique na Kinshasa basali clinique vétérinaire me bantilabi ya zamba babanda ti lelo baza na maternité te baza na clinique vétérinaire te bazali kovivre ti lelo bakoko na biso bakoki mayele bakoki kosala hôpital commercial te parce que médecine na bango ezalaki médecine moko curative donc etretaka eyalaki ya mikolo misato ozwika kisi bon mela nzete oyo mela oyo sala boye esili ate mama kolamba kaka boye esili chaque fin du mois bakolamba fufu bakotia nzete ya mbota bana balei ebomi banyama epetoli libumu renouvellement mpo bayebi te sanza nyonso sanza ntango akendeke soki azongi arenouvele vie arenouvele bomoi 28 jours calendrier cycle bolimbisi cycle ya banengwa 28 jours na kati ya kozala bongo
donc moto moyindo ti lelo koloba te naza moto mpo nokoma moto esengeli okende epai ya oyo akomisaka bato azozongisa bato yango wana tata mokeli na biso ntango atali ete bakomisaka biso biloko nyongo nde moto ezalaki na base nde sikoyo batindeli biso po tata mokeli moto oyo na mosuni ya komona na moto kasi na kati ya kozala azali tata mokeli ntango bakoya kombo na bango mozipoli ya mayema bombama elingi koloba oyo moto moyindo abungisaki na boyebi nde bango bakozongisa nde ntina wana bapesaki bango kombo ya walongo kumukimbangu wandikokulu wa masiji ya lolendo wango kumukimbangu oyo mateya oyo botangaka na biblia mateya oyo mundela yela biso lokola aza maître biso aza esclave to s'attendre te que maître ko komemela biso eloko moko ya malamu donc tant balobi awawa évangéliser les noirs jusqu'à la mort des autres sango ya polo yesu mateya bayino tina kati ya mikuwa donc eza moko ya ba value oyo soki pongi ya bayindo bandi kosila bayindo balingi bazwa conscience batelema baluka bolamu na bango balongwa na étape ya robotisation balongwa na étape ya eloko mateya oyo nde moto efasilisaka sikoyo kolalisa makanisi ya bayindo okaka bolonoko biloko ya lisolo ndenge ezalaka biloko ya mokili eza na ntina te bokokende lola nzambe kala mingi te azolinga akanga baleki nzela akanga satana me baleki nzela kende lelo na bacour ya tribunaux baconflit baaccélère tala ebele ya baleki nzela ya mokili so okenda bacour ya tribunaux lopango nanga munasombaka ye pa ye asombi batekeli lopango na pa 4 personnes bazowelela biloko ya mokili bakomi kobokela meme na bamaladi tala na kati ya robotisation noko nomeli botole soko zotala bomo ya bayino komona tondima bamateya moko boye po tokoya kondima te lokola tokomaki barobo fo tondima nzambe na satana babinemi satana ne moto asalaka nini asalaka ke mokili ya nzambe esa nini ebeba ye moto abebisaka biso ye moto asalaka ke biso osalaka bamabe me kokamwa na esika nzambe aboma satana po mokili ekota nango na kimia mabe sila na mokili na programme ya nzambe esika koboma satana ezalaka te me nzambe azosalaka programme ya koboma mokili oyo satana azoya kobebisa estce bamakambo tovivre mpena eloko esila donc tu es toboki esika tu es tobokeli bapambi te base koya koluka korepare esika potopoto ezokenda topepaka mai tobomisaka nzela aussi longtemps na source esika mai me batretaka cause non mais c'est-à-dire même yango tolobi bato base baloko non base kokoka même pas kotuna mituna mais soko kaka lelo satan zeli lisusu te bato bakokumisa nzambe po bato baglorifiaka nzambe po satan zeli koexiste baeglise ezeli koexiste po satan zeli koexiste bakimaka te satan na baeglise soko satan zeli te nani akokendaki ezaki osani donc na nzambe yango bakokumisa te c'est ezeli taillé sur mesure et pour na esclave ba reproduire makambo ya ndenge wa pona biso ba robot pona ba robot te biso zesu ba robot te ba yindo ya ba robot te ba yindo ya ba robot ya to biso biso dali ba ko biso ba loko to za ba robot te voilà ba loko to za ba robot te donc noko bala kasi na biso ne bazana na kati ya robotisation si ba zeko la de la biso yango ko senga ti ba ko bala sans prononcer son omoni noko tambi ose ko mona dirigeant politique un responsable azekoloba sans l'homme blanc tous ennemis vieux athées un intellectuel azekotanga mpo akenda kosala demande d'emploi je l'honneur yeso nyanzi la lobaki yango voilà un intellectuel atangaka pombe ayebi te pourquoi atanga soki asilisi ete akei kosala mokanda baengage na esika ya koma créateur d'emploi kuna mpe esika baengage ye baoblige ya koma homosexuel deux fois tala esika robotisation ememi bayini donc moto akoki kotuna te mais loposo pembe na mikakatano na ye atretaka yango ndenge nini badirigant na biso soko bazwi misolo toza komona moto adetourne 500 millions amemi yango na mikili ya poto basi na bana bafifaka na mikili ya poto soko babeli ata kosukosu ata lolemo mokusa ata demarche mikolo wana ebebi bakenda kotraite lelo babibi ye baza kokenda kosala mais loposo pembe
baloboso yo basé ba mettre basé en connexion na tata keri kolonse soko ba beni kaka traitement bana bango na bango ba olimi sino nomeli kotale bango kutu soki bazobela azobanga kokende na bapays mosusu batraité azomona c'est comme ça kozala exposé ozomona mais biso awa toza na sentiment ya kobimaka Afrique toko nokozwaka traitement libanda même européen babangelaka eloko wana baaméricain babangelaka yango baasiatique babangelaka yango tala esika robotisation ememi biso nesoki nzela fumukusu balobaki eloko moko na kati kaka ya manaka yango masolo na bapandisango balobi bamindele baza na programme ya père créateur donc barasi nyonso etikali baza na programme ya père créateur yango moni soki baaccéder na monde ya université bakoti na univers ntango bakosilisa université ntango bazobima bango bakozala bacréateur d'emploi tiko biso lokola toza barobot badenatira biso toza so na programme ya père créateur te tokoma na programme ya mondele okomonaka ntango tosisi université na esika natire dévoile biso secret oyo tokocréer baemploi topesa bachômeur ya misala les mêmes bato oyo batangi université baye kokoma bademandeur d'emploi bana lisusu oyo babande kopesa lipa na esika ya pesa solution ndenge nini tokosola lipa po tolie lipa ya zongi lisusu na charge lisusu ya kati ya mboka formation spécialisation otangi soki pendant 23 ans 25 ans oye lisusu na bazosenga yo tamuda sisi classe lelo bazosenga expérience ya 5 ans nokondo belenga na sisi classe lelo bazosenga 5 ans donc ozala roboza donc na vana so dans le chômage pendant 5 ans mais ce qu'on a retourné expérience sur l'obani na 6 classe na année pendant année par exemple na ça qui formation na sika bo na lekele ki sika bo ni ba ko mona ke ozu mo matérialité sika ba engagé raison pour laquelle que ceux qui toke en Europe na ba titre na biso oyo ko mona ke to saka ba robot et solo ne sonyenzi la lobaka yango kene na diplôme na yo ya licence ya graduato ya docteur ya doctorat liboso ya mondele soko za considérer yo zero robot loposo pembe abutika ko considérer oze ko sala na problème ya lingi abandeli je sika lingi a limiter yo sika tel que somme effort ko sala yedi ke o baloba jambo différence ya robot na mwana omoni mama ni ya bolinga akenda kobota abota robot te mwana nde akokokisa posa mwana nde mosungi ya solo mwana nde kokoba kozala na yo continuité na yo sur le plan physique eze mwana énorme mais bien pour les sonanzila bayaka na malade na mino bakoki koloba boye te robotisation balobeli mpe dérobotisation ndenge nini tokolongwa ndenge nini tokozonga sikawa na programme ya tata keli likolo na sika kombo ya walongo fumuki mbamba ndeti na tozalelaki na mabele ya matambuni esika makambo makangamelaki esika mpe ekofungwama sikawa yango tosengi na bandeko bazekoka omanda mpe komituma te mokolo nini yo moko yokozwa souverainement ya tombola otindela ata baarabe ata kutu palestine oza na guerre ata palestine oza na biso bena tokanga ba sous-vêtement na biso tolati atokende kotinda ekende palestine wana ata ndenge bundi guerre batindeli ye babombe babroye topesa bango kaka inane batia viso fele bayindo bakokima awa bakoluka bakenda Ukraine ata ndenge azokunda wana so batie visa nango fele bayindo bakokenda kaka koke finalement yango tolobi wana kofumuki mbango 1950 baye na message ya lisiko ya lisekwa ya bayindo yango bamonisaki baaveugle yango basekwisaki bipepe yango batambwisaki beboso mpona kolakisa bayindo ete tozalaki ya kokufa tala na kombo ya tata akeli likolo se toye na sango ya kosekwisa bino toye komonisa bino bayindo toye kotambolisa bino toye kolobisa bino ntina nde bango basalaki matambwisi yango lokola loposo pembe tolobaki wana ebandeli ntango nyonso baokaka motema sopiso soko message ya conscientisation oyo kozongisa bayindo na etamboleli malonga na ngwende to na lotoma ya tata keli likolo na se balukaki batia ekonongo tala ntina walongo fumuki mbango bakompionaki bana basangi boyebi tika totinda boyebi batikaki bilaka ya motangisi molakisi nzela mokobi misala ya 1921 mosala ngo ya kini lisiko ya bayindo
Voilà nos termes. Dérobotisation. Et ça, le programme au Bimba, ça va y aller. Donc, si les soignants là, bazolo babongo, et ça, le programme au Bimba, quand on a biso ba noko toza so ba roboté, liko lo ba kebiso to bana déjà to soit déjà formation déjà ya kolonga na étape ya robotisation ya kozonga moto. Ya moto liko senga na bino ba ndeko nyonso bozolo na biso biteni na biteni. Religion africaine les a organisé. Batangisa ka loi ya création nsiku mesimono anta. Ofele bisika nyonso bozali. Ba numéro eza affiché. Luka benga otuna esika nini ba orienté yo okende kotanga ni bien ko bebikela. Esika pozali facilité pesa pe makambo ekomelela yo. Boza par exemple mi baleto misatu. Le boza lo pongo moko mwa munene. O esengi ke ba makambo ya batangisa ngo bato esika wana. Benga na ba numéro eza affiché wana. Toko se déplacer ko esika oza ba kotangisa yo ofele. Nyonso ne sonyanzila lobaka banda musala eza programme obiba. Bapesi bango secret ya mokili oyoyo. Mibeko ekela mokili to vandameli oyoyo bapesa ngo ne sonyanzila fumukusu pe batangisa yango fele. Donc soko bengi na ba numéro eza affiché makambo ekolanda bidon. Soki centre ya vuva mo pembeni wana ezate batu ba ko se déplacer pour ba ko tangisa bino esika bozali. Et justement no botambi yango batu ba ko sosola ke biso yonso toze ko taw. Mais mon église est à ça. Quand on a ça, le fait que en matin avion, à Zendengemo on a l'opposé peuple, comme c'était. L'avion nous est consommateur. Nous sommes créateurs. Matière de sali avion, bah il est pas inayo. Mais bah il côté de longo natal. Sauf que baby, il faut qu'il n'ait pas une abandon. Réparation. Par contre, bah avion yo et côté survolé, n'a ma patate tol sous-souté. Mais bah le consomme sous-sous. Basiatique basala avion na bango pe basala avion na bango oui basala ordinateur na bango basala micro na bango ba caméra na bango yo moyindo sala ka nito lo ba kiao po yo otala eloko yo sala il faut se référer na tango ya bakoko ya moroposo pe mbaya ya moto kotanga pyramide ya moto kotanga peinture ya moto kotanga kwanga ya moto kotanga mosaka ya moto kotanga fufu euta na linioko te bakausi bakeba ndiki ekolamba manamai to basala de sersus wana invention yambo tolo na programme tata ki noko nombe lebo malgré ndenge ba ndeko bazo signaler biso tuso to bebi penda mwasuka ndenge kokoloba osali pena mamba ya musuki simana kasi tolobaki ne sonyanzila lelo mboko eza na yiki makambo ya mbongwana to pesi ya constitution révision to changement osenga penza to vanda to exploiter ngo penza to talisa bandeko po lelo lisolo ezobetama ya révision to pe ya changement mais religion africaine outa 2012 ba démarche bandeko kosalama sur constitution il y a institution to promettre bandeko la prochaine analyse ya banoko to royani na lisolo wana ya changement to révision ya constitution on a lelo to senga na bino bandeko zuli bakwa kolanda biso to yoki lisolo ya robotisation o moko te biso nyonso yebi lisolo ya robot to mona pe robot to yebi pe fonctionnement ya robot mais lelo to ko comprendre que robot nenga fonctionnaka yango na bombo ya moto moyindo moto asali robot eza le mundele ninge a façonner biso bayindo eza grâce ya biso yinzila bapanzisa nyonso bayaki wana bazalaki ya kosepela na mituna batunaki na biyano bazwaki pe okotala na ngambu ya baye o bazo représenter l'état o bazalaki wana bazokamwa makambo ya boye nanu bayoka yango te lelo élite intellectuelle zokaza robotisé yango moni ezobota befe moko négatif azokoka te to bamindele lokola batangi na programme ba père créateur bakembi biso lokola toza ba robotisé totangi na programme ya bato lokola biso tala esika eneli biso mais sikoza no finga ba makambo na musika loka posala pembeni yo pe na esikoza no pesaka makambo raison na musika te oze etumba ya bayindo banso mais sonyanzila musala na ezali ete ya kolamusa makanisi ya biso bandeko ne bayindo tango yo lamuki na makanisi esuka pa na yo te yo poko luka pe olamusa pe makanisi pe bandeko no bayindo po nombre ya bayindo toze ebele na kati ya mokili
mais c'est quoi ça ne sonyenzi la kete azana raison papa oh esika lobaka bo azana te yoko suka kaka bogote pour ça na pemene pour ça na pemene azana ndenge belé et si ko ça wana ko so pe décision te ngana lina tanga makambo yo ngapena bana ko se défendre na bana ko défendre yango soko lingi batangisa yo na ba numéro za affiché obengi yango religion africaine a ko disposer batangisi o bakoya kotangisa yo ofele okopesa bango eloko moko te po makambo oyo yo ne sonyenzi la fumukusu monde spirituel ba noir epesa ngo bango ofele nebi bapesa ki bango ndingisa batangisa pe biso bandeko ne bayindo pe ofele donc attaque batangisa kango na kati ya religion africaine ofele donc esiko za soko bengi makambo okotanga ngo ofele condition za kaka moko zala na kaye na yo na biki na yo okotanga makambo ofele botika la branche na manaka na biso masolo analyse ya banoko o mokolo na mokolo to banoko ya na banalise kotalisa esika to wuti esika to komine esika to kokende na ndenge nyonso oyo nesonyenzi na fumukusu batalisi biso na kati na mokili oyo matoni atondo banoko balandi penza ibele na baye bazwi biso na katikati ya molongo lelo toyaki kopesa lisusu mpole na conférence de presse ya lisonyenzi la fumukusu dans Angola. Pourquoi il y a ce camp il y a bongo jeudi 31 octobre na mboka ya Mbata. Yali moko tabisika bakeli na Suisse na malada moko molelo. Tango oze koloba na kotala makambo te oze robotiser. Programme batia na kati na ya oze koteleme na bolamu na yo. Tango oze soko ngunza, tango oze soko un homme soi-disant religieux, oser kobundisa sango ya nesonga nzila, poko ya suka mboka. Poser robotiser. Robot ko kite ko raisonner au-delà il y a capacité à mémoire, c'est-à-dire ordinateur oyo ezesoko na 500 gigas, au-delà de 500 gigas c'est rempli. Et là on susu peut donner on susu ko te. Robot oyo ata na chini de ki ba ko servir na hôtel. So akuti chambre zéro zika. Akokoma hotel akoyaka lesika chambre zéro zika a déposer biloko po ye ba programme ye cerveau na ye ezali na menu du jour ya billet mais soko ezali moto soko azali na incapacité ya kokoma moto akoganga akoluka secourir moto azali na kati wana po azali moto sika bayini paka omitungi me bato oyo balobi makambo conférence à nesongenzi la balobi robotisation. Mais oui, t'as la contraire à résonance, t'as les sigokanisé là. Et pendant que tu as besoin de la le poste pas y négocier na yo apesio mandoki pour aucun d'abosa la rébellion. Mais ni oser kosa la rébellion on a osé ko ba propre frère se sert na yo. Osé ko violer ba propre ndeko na yo. Mais ba minéré bango basé ko so. En échange apesio mandoki bazui moi et demi ya misoro batili on a pas. Oh, tôt ou tard, ce qu'on m'a commis de pas éliminer yo lokola Jonas Savini. Bandeko balandi okanisa. Toko sala dérobotiser kaka na Kongo ya Walongo fumu kimba. Na siku mya semono wanza oyo eyei na nzila ya bakomi misala ya 1900. Neso ya nzila kusu kia nzala mpanga na Kongo. Olandaki biso lolengero mobani bozongisi matondo na grande équipe ya pouvoir télévision tomoni no kwa ko yakala ou kwa ko image tomoni ne superlatif ne timba bango bazé na simba de partout pour eba que une équipe ya pouvoir télévision bazali tata mon keri balé tout aye na regie aye na montage aye basé de tout pour l'unité de Bongala Nzungu, directeur de programme de télévision, tokanisi lisusu ya biso de Jebokiti Boto, na mosike sika bazali, na mopembo ya mosala, mbote na bino po unité, na pangome, neso nyanzila, umukusu kia mzama mpanga na mboa, koko ya suka ya mboka, ukutani, na kose zeko ya mamanaka isusu, analyse ya banoko, matoni.